Et c'est moi tout dinga au motema pour na yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission ezui na yango bande ko balandi émission ezui na pesi bino mbote esika nyoso ezwa mebino petit kaite kimi nzambe tata e ingela o mabota mabino toko fungola basango ya mokolo malelo toko zongela pena maloba ya papa Ngbanda o asila ekolo bala biso ba kongomani na éveil patriotique o abandaki bon ko mosala pe mosala kitoko o asala ki ata ko badongolo biso basila ko zwa molimo na yepe ko pimela biso mosala kitoko o asala ki kasatika ki ba o ya se ya mai lokola océan de la presse congolaise lokola Dosta lokola babundeli ebele o tozali bobele kolanda mosala wana ya éveil patriotique o tokotika kate konganga pe koloba pamba te papa Ngbanda asi afungola ki biso miso kasi tokolobela lisusu nini bo makambo ezali koleka l'hôpital général o tobeli bongo na kombo ya mama yemo tokolobela lisusu nini tokolobela bandeko la biso ya Congo Brazzaville bami beta kimbela pe balobi ba boyi ba tuti baleka na kozwa mabele mabango ata ko ba kongo tono na bayi bakambi kasi bango balobi mokolo mwale 18 mai oyo bakotelema pe bakonganga pe basi babandi komobelela pe tokosimba ndambo ya likambo litali wazalendo po ete tosembola yango makasi pe tokolobela bino na miziki oyo tokobetaka mikolo nyonso kasi tokobanda yango le 20 ya sanza moi kasi yango tokota peza na mama ya likambo na biso ndenge tolobaka na bino ete ezui ezali branche moko totia la chaîne ya Libération Océan du Congo na chaîne na bino epai oyo tozalaka bongo bakongomani epai oyo topanzaka tosasaka epai oyo tobelaka moto papa lemboloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya ye ekolo Congo epai oyo toanalizaka ensemble epai oyo tomobilizaka toconscientisaka tosensibilizaka tosalaka bongo éveil patriotique epai oyo tolongolaka pepe congolais la bolema epai oyo totiaka litolo na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean-Baptiste epai oyo tozalaka bongo basinzili kobetaka mbela koloba ete ntango ezali mabe totelema tobundela ekolo wa biso epai oyo totelema ferme fidèle lokola bakuke mpona kozelaka lisekwa ya République démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko la biso de laboraire maloba la biso béché fouillé ne laisser ni place que la main repasse ezui la monte religieuse kasi yango penza tokota na mama ya likambo la biso matondo makomela bongo équipe polate na États-Unis d'Amérique emana nanga na kunya dolanga na États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre pe le grand professeur Achille Mave na molonga na Mirai Mave pour la nilité moi la mère de Breno na Autriche que Dieu vous bénisse et Luc Makanaki, prisonnier de Jésus, toujours en Autriche. Merci encore une fois, maman missionnaire n'a appelé ce trondé dans Bokanita Babé. Il faut que vous me pas pour le Mumba. Botte les mabos sangués, c'est la biso auto na repose la maman missionnaire. Pour être tué, la kosala musala. Tobele lipe ba maman na biso association comité de maman victaneuse ouais quand même bon la maman tete Rebecca peu pourquoi pas Madeleine maman ba na kati to ko benga na poete to sur la likambo o to ni ko sala to tombo la maman ba ndeko lisumi la bilo e ko sala mala maman la jolie la Suisse maman Dolo la Suisse maman Samuel et pourquoi pas maman Pierrette na mboka ya Giwanza bingolonga na maman Sylvie mwamba papa ya bato ya Johnny Lopinga tozali bongo ko bela ba pour mettre ngola no bondi ya botard de bolo émission comme la bino maman d'Angola na mokité na Florence ya Matondo Mido et pourquoi pas maman Jacqueline Bonyoma pe le padre Molobeli hein ya Ferré Gola défenseur na ye wana zali pe na Angola to tombeli bilo nyoso ba obolanda ka biso la bambela la bino nzambe ya kosunga makole kozoma to tambola bana Congo central Peggy Lomboto na Pointe-Noire et pourquoi pas Nancy na Pointe-Noire Mijou Kandolo tolobi vraiment na Bibiche Bo Seko na Brazzaville bandeko la ngai pasi pe mawakasi toki manano mbango na bandeko la biso bayi ba congolais ya Brazzaville ba tomboli bongo pena mongo ba bito boy empire imatuchi na ye ekolo wa biso kabuya mema biso la Brazzaville. Chose promise, chose faite. Nous voici en pleine campagne de mobilisation pour notre marche de la souveraineté congolaise du 18 mai 2024 à Brazzaville contre la confiscation de nos terres par les Imatuchi, les Africains du Rwanda, avec la complicité
de M. Denis Christel Sassou Nguesso. Nous sommes très mobilisés depuis ce matin pour mobiliser les autres Congolais dans cette marche qui a pour but de sauver notre nation. Les envahisseurs rwandais veulent nous confisquer nos terres. Nous disons non. Nous refusons que nos terres soient confisquées par les étrangers rwandais avec la complicité de M. Denis Christel Sassou Nguesso. Ainsi donc, le 18 mai, nous allons descendre dans la rue pour dire non à la confiscation de nos terres par les étrangers rwandais. Nous partirons de plusieurs ronds-points de Brazzaville pour chuter au Parlement où nous déposerons notre mémorandum auprès des députés et sénateurs pour que ce que nous voulons, pour que notre volonté soit réalisée. Les accords du 13 avril 2022 d'Oyo, lesquels donnent droit aux Imatuchi de confisquer nos terres, doivent être annulés. Et dans le même sens, Denis Christel Sassou Nguesso, celui que nous considérons de haut traître, doit être arrêté. Partagez cette vidéo pour toucher le reste des Congolais à travers le monde. Le 18 mai 2024 dans la rue pour lutter contre les envahisseurs rwandais. Amédée de Lolemba, votre humble serviteur. A plus. Bande ko bolandi la bokebi. Esengeli biso baso bafilika to telema. To simba na loboko pona ko rejeter vent oyo ba Imatuchi. Vent oyo ya ba Rwandais oyo elingi ko konta la bafilika po ba konza biso lisusu ba dominer. Yango moni biso ba Kongomani. Tomi tombelaki malamu ya komi sombiti na makanisi na biso esika moko pona koloba ete le vent moye biso banso opération mefinuku ba mama bino kuna na zando ya Kabambar mifinuku na bino ebanda pe bopesa yango na bana toko beteke yango tolobi tokutana te bena bakomi na bino na bariole na bino na bandako na bino botelemi ndenge na ngola babetaka soki bakomi na tambo ya bonane tokolelisa yango tokobana kobetaka concert ti mokolo oyo ekozala tolobi tobandi komotambola lokola Thomas Sankara lobaki na biso tozomizala maboma ya lobi pona komibikisa tokobimati tokokoma na palais du peuple pona kotalisa mongongo na biso koloba ete bino bokoki te esengeli bozala ba démissionnaire pamba te tikino lelo état de siège ekomi wapi wuto mwana mboka Félix Antoine Tshilombo apesa biso bongo likambo litali état de siège tikino lelo tomoni na biso basenzi atako eloko te na manda ya liboso to pe ya babale koboma koizwa biso bikolo kokunda biso na ba fosse commune eleki tolingi lisusu yango te ata kobokelaki na Goma bino ba Patrick Muyaya kokele kosalela biso ngelo toali na tina na yango te po ete bayike kote ya Mayagi bakundaki bango na fosse commune na bombe pe na komizikisa bango yango tozali koloba bango peuple congolais esengeli boyeba ete notre pays est envahi, notre pays est en danger. Le Congo de nous, le Congo de nous tous est parti. Tozali ko vivre lokola banyama na kati ya cage kasi tozali bongo na lipanda te oyo balumumba bakufela oyo ba 57 patriarches bakufa babundela etumba wana kasi biso tikilo lelo bonsomi atako ya moke eyalite talatina boyo kalisusu maloba ya papa Ngwanda bongo ngai na oto sosola nini tokoyo kosala Félix Azenango ezali misato mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation mission na ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sanate retenu 3 missions wana soki to stopper à tenter lobby beaucoup mi rappeler que a honoré Ngwanda ebisaka kazena 3 missions yango ya accomplir yango.
nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et c'est le colomoni moino ya yibi, livré anda kwazo luka kende ko brader yango, boko sauter likolo na ebo simbi ebo plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Pour que tu retires na maboko bato azo yaka ko aider. Maintenant, j'espère que ce langage là va disparaître. Pour bomoni que moto bino zo lukabo aider, azena idée ya ko te ba aider ete. Azende na idée a aider ba nguna. Alors la seule solution biso to zenango tosi. Merci bandeko na banzola boyoki maloba ya papa Mbanda afungola ka miso alobi mona mboka Félix Antoine Tshilombo aye pour la mission misato kolongola bino bekai po atelisa bilo mabezali kasi yenda kwa conduire biso la lifelo o tozali kokoma lelo yango esengela ki tobunda tokanga ye avancer te mais lokola biso bakongo mani toyoka na kate motema mabe lolenge bacha biso moto mwindo la maseke to banza kapeke tozali lolenge wana te ezalaki façon ya komilembisa yo batalisa o kozali neloko te ndeko na ngai na mboka oyo etondi nkita na mboka oyo bato na mayele bali bayike tokokoka te kosilisa etumba na mboka oyo tokomona makambo ya lolenge oyo bino bolobi gouvernement ezala gouvernement ekozala te po ete ezali mbutu gouvernement nini bakobimisa bakopesa bino biloko nini oyo ekozala ya malamu to bakopesa bino bambisi ya kopolo te bayiko momani bofungola miso toko sensibiliser toko conscientiser Big Daniel Ngenda na molonga inaona bana na libota bisika bozala Londres Charlie Chombo na mama Jovi yango tozali kolobala bino boye bandeko na biso boteleme papa Mikael zongela yenda boyo mama Celestine bolamuka lipasa nanga ino ya se ante live na Canada na mboka ya joli qui est du prompt rétablissement na yo nzambe akosimba yo po ete mosale zali kobenga yo mama nanga Mireille na Canada nzambe alekala kopambola opepesela ngaleki na ombote wazali bongo na Angleterre na mboka ya mokonzi ba mama ya moto mojali moto mozima mite assalamu alaikum na mama Jawa pe ba mizima nga banso bozali pe la South Africa la mboka ya Gilo mpingana na mpinga gipe merveille kitoko pe ba mapasa tobunde tumba ya République démocratique du Congo bitumba la biso ezali kosenga te to luka pamba te to yebi ete maso mazali kosala malekolo biso Congo ya malamu malite pamba te boyebi ete wuto to sangala ki lisanga la biso ya lamuka pona kotelema kofungola miso pe kotambola mobebi sila biso ezali bongo mona mboka Félix Antoine Tshilombo yenda yaki na lamuka pe ya eko bo malamuka po yalaki kombo eutaki epai na ye mais ayeba kitete misalo ngala zali komisela ngai moko na bimile lo moto la bolema pamba te ata ko na parti politique waye eko simba lisusu te une chetwani na biteni soki jomi pamba te bato balobi to kolala te etumba to bunda to lingi to tika la bobele ngbele ya lotela ba ko boto loko biso yango balobi to telemi biso banso to bunda etumba bande ko na ngai likambo etali ba forage na babiloko bya bango bapander o bango balobaki misolo mibimibike bisambiselo bikendeki balobaki nini esengeli mwana mboka Peter Kazadi akende bon esengeli Peter Kazadi te esengeli na Nicolas Kazadi koma Peter ekotelanga mingi papa bisiko ali nzambe alekala kobatela bino bakombo bobele bekokani so pe boali libota toyebi te esengeli na Nicolas Kazadi akende ko répondre bango bato bayebi misala me bango basalaka bakei kopesa na bacour d'appel mais tikilo lelo to koyoka te makambo matali misolo bapander na bino wana soki bapander soki banini bya bino soki biloko nini bino bokoluka na kati ya République démocratique du Congo ya kopesa ka misolo mataka biloko bya lokuta po boali miyibi sika soki bato babeli biloko boali miyibi bokei kofunda bato wana misolo bino bobibisaki ya batata bino ya bamama bino ya mboka bino mikolo ya bino to yali misolo ya Congo oyo esengeli bayi Congo mani babikela bayi Congo mani bali na lotiliki te mai ezali kobima bobele na mpokwa lotiliki ekoma lokola bokilo bino bozwaka misolo boliaka nzela ezali te
bato bafutaka ba taxe bokangaka bato lolenge bolingi bato bapema te bamama bakoteke banda ntongo na pasi na bango soki ekomi 20h bobimiseli biso bapantere rouge po baya kokanga bango bayibaka misolomi ya bango bakanga bamotobo ya bato bakende na yango po bango bazoka mwa likota nani alobi bafutaka bino te po bino bomifute epai ya bato tala désordre ezali na kati ya république démocratique du Congo tala bowumbu oyo ezali likolo na moko na moko yango tozali kosenga bandeko na ngai ntango tokobanda kobina to miziki bino baso botya maboko na bino mpola kosunga po ete libango nde yango ekokende me ezali pasi mpe mawa na bayi opoza basusu oyo bamikati cordon médical na biso bato peuple tolingi tobunda etumba bango bakei balobi bazali kosoutenir Félix. Vous croyez na tout nata bino na lokota ya bilo lu falancer ko bilo boli bato na mayele que Félix a conseillé la bilo quelque chose que Félix a kopesa bino to Félix azali bongo komo sala mosala lolenge kani bayi bapesa ki ye maboko nde bali kosenga bozali komo boya ke Kabila kozonga la bokonzi bozali komo boya ke Kabila kozonga la bokonzi to ali na bino awa soki to bundite to bengani Félix te to bundite kolongola mibi oyo nyoso bako ibaka ekolo wa biso to nazo bise bino maloba papa nganda ona ebisa bino ete bokonyokwama po nzamba kosaka te nzamba lobaka bobele bosolo soki bozali kokima mbangu ya liseki ndekolanga tala mabaku oyo etelemi liboso ekobaisa yo po kopanzana yango tozali koyebisa bakongomani ngonga ebelemi biso la bino totelema tobunde tumba na utaki kotiela bino video ya mama ye mona komi na nga na suka bomona wapi moto ali na kati ya l'hôpital bomona wapi moto azali na kati ya l'hôpital esengeli na ye asukola wapi yambo ya sukola basengi afuta 500 basengi afuta 1000 francs sika boyebisa ngai mama yemo oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo balobaki abongisaki mama yemo yango wana oyo bato bazali na kati ya l'hôpital bakokoka komifutela te bakokoka komisukola te siko mama yemo bakaba yango soki boyebi te azwa contrat la batir mama yemo ekenda na maboko na bango bakobongisa bobele ntena na bango ti bambula oyo ekoki azali kokabaka kozwaka bacontrat apesi baindien basalela ye boye tikilo bakokende basalela sikoyo naza koloba misolo ya Congo oyo miyike tozoyoka ya badetournement banda bino bokota bobele badetournement sur détournement misolo wana ekokoka kotongela biso biloko kitoko te ekokoka kosalela baninga nzela ya malonga te bambongo bozwaka na bavignette ekendaka wapi tikino lelo bato na bambasade na biso bali kolelaka passeport na bambasade ya biso Kongo na mikili ya bapaya boni koto bozali bato na bolema bato na mokoti bato boko kamba mboka te pe bino bokina kobengaka bango nkumu boye yonde umela po apesi yo mwa linzaka oyo lobi na tongo yo kolia te batielaki bino hôpital ya ofele bosuki boni na bamabota na badiemi ya bino l'hôpital ya bino ofele ekomi pesa nde kode ekomi sala nde boye barealizaka eloko te bino bato bolinga lokote ya lifalanse yango tolobi bosabone massivement na chaîne na bino ya Libération botala bopartage bémission bolaike botia bacommentaire tobunde tumba ya bavie na kati ya chaîne na bino oyo ezopesa bino bosolo biso totelemi awa afin que les Congolais aient la vie en abondance tozwa indépendance ya solo tokoma biso nyonso libre tolongwa kati na bowumbu sango ya mawa ndeko na biso Israël Mutombo bakateli ye mongoloto toyebi mokolo kosila te mpo na nini mpo ete atombolaki mongongo kobeta bandeko na ye ya IDPS koloba ete makambo bino bozali kosala ezali bongo malamu te bofumbwela bato mpoke botika kokanga bato babundaki etumba ya kalakala bino bakuyakuya boye kolia lokola ye atombolaki mongongo mbala ombala mpona komiteka bandeko na ye bakangi bongo chaîne na ye pe bayebi mokolo kofungama te toyebi te soki ye moko mpa kokei na boloko to mpe bakosambisa ye toyebi te mpo bango na kati na bango soki yo oza na kati na bango oye koloba pole ndeko yeba ete okosanza biloko liaki tala ntina tozali komobenga bino bapanzi sango tala ntina tozali komobenga bino
ba animateur tozali comment benga bino ba leader d'opinion botika kolia kanyaka ya gouvernement oyo po ezali gouvernement malamu te ezali gouvernement sanguinaire ezali bongo komo boma bakongomani ezali bongo komo assassiner mboka ezali bongo koteka mboka esengeli to teleme to bunda bitumba to tika koyoka na bango po bazali ba oya biso te bazali bande kwa biso te tokotika la kozana bango bomoko te soki nzambe te akiti po la kosala makambo yango te la chaîne na bilo yango epe molobe na bilo bakala bilo solo. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités to beti poke popo 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 awa tozalaka la monte religieuse toalina likambo la moto te toko analyser la bino pe toko mobiliser ko conscientiser la tina ete peuple congolais au téléma opération zéro rwandais toko lika tout ya kozala mboka oyo te biso loso derrière maloba ya Moselle aura désiré Kabila to simba bi pambo na ba machette bibungeli baso oya mikolo bia biso toza na 450 etini pesos etini ba e Kabila moko na moko na biseli bia bango ngonga yango yo to sala yango merci na kumwa ni selo kwa bilo moko bobenga lisusu bolobi ete bwali na pose de to zonge na bituka bia kala po ete mai oyo mako sala ma ezali malamu te ndela kopusa na pembe na bilo na boya ka pona bibilo bankumu boleka nyaka nkumu alata veste nkumu alata pantalon asimba kanya alata boxali lolo kwa nkoko lange songo bino bokomi su bata ba chaussure nkumu a perdre valeur po alinga kopta la jeep nkumu a kolia bilialia ya mwana na kimaki bino kwa bozongi bobi tozongela makama mabele ya bankoko to mundela yango bayi kongo mani to tele to bunda bo soutenir bandeko na ngai pamba te makama mazali bayike bino moko bomoni bandeko bauti kokufa l'accident. Donc loi a ezali te loi ezali kaka ya ko priver biso liberté loi ezali ya ko empêcher biso to lo babosolo te loi ezali ya ko luka biso po ete tobika malamu te $30,000 et ça na ino te bandeko la komi na suka to ko metela bino lisolo a Congo bikolo mezali ko ya to ko cha téléphone za la pole makambo mazali yiki mbutu na kati ya République démocratique du Congo makambo ma côté le matin po ete bayiba Rwandais ba ko cha pression bayiba Mendele ba ko cha pression pour la cause ekolo ya biso bakangi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo la Boroko po ete Félix apesa bango mabele nini ekoleka la mikolo mezali ko ya tango biso to okolala gouvernement ko bimeko za la bombe yo opposant moye okei na ngambo ya ba Rwandais yo opposant oyo okei na ba ngambo ya ba Rwandais na kozela yo na zwa dossier na maboko pe na pombola yo na bazila awandela silisi to tombola ekolo wa biso pe nkito wa biso to bundela mabele po to longa po ete to lingi to sala musalo ko la Traoré tozwa ba biloko biloneli ba bisaleli ya mabele ba biso po ete tolo na po ete tokufanzala te tozala banzela ebele mais esengeli to bunda to longola bombo to tia bakonzi ya malonga pe biso to simba nkita na biso to salela yango Congo manyoso adika. Merci la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Prompt rétablissement n'a pas perdu directeur à recherche stratégique et personnel Sango Mokonzi. Pareil, ben miso bangai bande koloso beaucoup fi na mona kilobi ba ko tumo libulu boziki ba ko kunda bilo na force commune na lobinza mbalola. Oh nini ko sala maneko na nga pasi wana nde ko komisanga lisusu na kanda. Mais soki bato ba pesi biso maboko lobi to lobokuna Congo ekozwa lisekwa. Soki bokoboya to ko keleka lokola mose 80 ans lisusu ya bombo. Merci encore une fois. Nabino banso ba oyo boko la dabiso petelo nzamba pambola yo Achille tela ozawa pe oko mona late ba papa ya Suisse to na posa la bilo ba mama missionnaire bo beta ngonga lolenge bo salaka ba mama bisikalo so bozali bo teleme to bundela bongo ekolo wa biso Congo. Merci encore une fois la Juka aime le number 1 ya océan de la presse congolaise et pourquoi pas papa le frère de la maman Clarisse vraiment nzambe alekala ko pambola bino to zela posa ya ba mama vava jolie qui est dit la Canada bengela na mama vava bino banso to zela posa la bino ba oya ensemble bo bondela ba oya bo bondela. Merci encore une fois na leki na ngai oya kolandanga banda mbandaka lokola mami vraiment to ko bunde tumbala bino. Merci na Blaise, merci na bino banso oyo bozali nzinga na biso daida ba yokola mo ngbelela yo Christevie la servante Christevie penza ya biso la servante et pourquoi pas Lion Lompinga. Que Dieu vous bénisse. La patrie ou la mort nous vaincront, la peur doit quitter nos esprits, nous voulons la paix na tout étendu ya République démocratique du Congo. Merci de ko rappeler nga menazala minute nge pa bate Kabouya satelemi li Kabouya ba wazalendo de kolobi wazalendo azali munguna te
Félix na batu na ende bani comme ça wazalendo lokola M23 wazalendo azali congolais oyo tata na ya kufi la misu na ye mama na ya kufi la misu na ye yango a se révolutionner yango a telemi poeta mungele kolo wa ye Kabuya za wazalendo ngala za wazalendo Juka M za wazalendo papa na ngai Alfred aza wazalendo bino banso balandi océan du Congo bozaba wazalendo aza étranger te attention mutazo boma biso ezali bongo nanga aza na complicité na ba Rwandais azali koboma ba Congolais ba M23 baza koboma ba Congolais mais ba wazalendo bazali kobundela mabele mais bango batu ba repousser ba M23 ba repousser mais ba soda na biso ba kendaki ba déposer mandoki po ba boy kokufa mais ba wazalendo bana ya este ba wazalendo ba Congolais nde ba keleni balobi ba bunda na awande na silisi to ko sembola likambango qui est wazalendo azali étranger te azali molokite ingeta opération zéro rwandais